la semaine, Balandia King Mag. Merci pour l'attention, un peu confiance. Oh, bon, si na magazine, na bino et na nouvel format. Modèle nous sommes conformés bino pour que vous la satisfait na banda na bino. Édition les longa qui amita Fatouma na zone sengo makasi ya ko présenter yango pour na bino. Botika to fungola. Basango na biso ya mokona lelo sengebo bake Avenue Bokassa kuna na komina Kinshasa. Babanda ki déjà misala ya ko réhabiliter yango pezo sala makitoko. Souci na biso zali ki ko matina suka bolandele mo ezali ya Fabrice Mawete na commentaire ya Médard Elonge. Après que la troye ya population na ndenge Avenue Bokassa oyo ebebaki circulation ezalaki lisusu te bana ya Kinshasa botala bino moko ndenge bakonzi ya mboko yo bayoki kolela na bino babanda déjà misala ya réhabilitation ya Avenue Bokassa pe ezali ko continuer kitoko bino moko botala neti awa na tronçon ya kolongwa Kabambarti na Avenue Croix-Rouge misala déjà esili nango baka niveau esalemi kitoko batie na bango goudron te mais batie mo bange na beton ya solo po bakondi balobi balingi lisusu komona te Bokassa ekufa to circulation ekoma na problème ko banda siko na Croix-Rouge ti koya kokoma awa na Avenue Isoke bino moko botala ndenge misala ezali koselema bien avec tracteur na pointe bazali kosalela ba mwelo ya minene nyonso po toroyo ata ba siècle de siècle ata ba mvula ya ndenge nini Bokassa jamais ibeba vraiment pona maloba kana maloba minga oloba te ba monde ba jouer bon ba tala ndenge salela ki na ndenge lusamela ba jouer bon ba moko donc biso ça déterminer que tout mona ni tukae bana bouta soki masina lemba wapi ekende direct vers centre ville ke koma disubaka na mikakatano ya nzela ozwaka transport na banzela ndenge kozomona bazowuta bazandu to bayaka koluka transport tozolinga nde totika boyende ezalaka bakonzi ya République démocratique du Congo longonya na bino kobanda na le number 1 ya ville Monsieur André Kimbuta si kokoma na le numéro 1 ya République boyeba que population etondi bino botondi na obo saleli bango awa po esali bien yango esengeli na tangu nyonso population azali kolela boyoki pe bomemeli bango solution mais likambo pe ya communication bobongisa mwa muke po esala bien makasi kitoko. Journée mondiale des personnes vivant avec handicap sera célébrée chaque le 3 décembre. Yango na Kinshasa, kuna na commune à Selemba ou quelqu'un handicapé, basala qui cérémonie. Raïs Moussa a signé reportage na commentaire ya Jimmy Makola. Na cadre ya journée internationale des personnes vivant avec handicap oyo ezalaka célébré chaque le 3 décembre na monde entier na occasion wana œuvre sociale des personnes vivant avec handicap au Congo OSFAC en sigle basalaki mobange na manifestation lobby dimanche na ba soirée na village ya Ngabor ya président Ngei Tala Tridon elekaki avec impact na idéologie ezalaki occasion pour na œuvre sociale oyo ya kotalisa importance ya ba personnes vivant avec handicap na République démocratique du Congo qu'on conscientiser bango ko ebisa bango ke baza très important malgré état physique na bango ezana ba personnes vivant avec handicap oyo baza na ba diplôme baza bako sala misala mais bapesa bango misala te pour aptitude physique exacte. Raison pour laquelle tous les gens qui ont revoir CV na bango place wana ya aptitude physique. Cérémonie le kaki kitoko ba discours esalemaki ba théâtre ba senete ya ndenge na ndenge. Kasi tango ekomaki kote ya danse engaye kuna nde eyindaki mabe mo bange na spectacle le kaki awa tala neti loko oyo ma awa eyindaki mabe ba personne vivant avec handicap balakisi ke
baza utile pe biloko bisusu bakoki kobeta ngo dada sans complexe ndenge bazali komona biloko oyo ta lisusu eloko oyo pan apesi pan ba personne vivant avec handicap baza bato ko négliger te ba journée ya boye eza ba journée moko il faut ezalaka célébrer kitoko surtout na République démocratique du Congo. King Maga souhaité bino kaka bonne fête pe bonne continuité surtout na ba œuvre sociale ya boye ya président Ngei Tala Tridon. Pesa passage. Bolingaka ko voyager na facilité boki mambangu na ONG SRI le président Simon Ikamba zaliwana pona ko faciliter ba voyage na bino Mardoché Kasiama Medar Elonge ba signer reportage. Simon Ikamba le tout puissant SRI le Pink King SRI mon pangé na promotion pour le voyage ya ba Congolais. Pour la fin de l'année 2017 oyo mona Congo yoka. ONG service réussite international et memel bino mon pangé na promotion pour le voyage na bino. Olingo kende Canada, États-Unis d'Amérique à partir ya $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ekosalema kitoko. Olingo kende Russie, Brésil, Cuba, Turquie, eza l'État Schengen mobimba, Afrique du Sud to Tunisie, eza la paix olingo kende Dubaï to pe bamboka misusu, eza la pona ba étude, tourisme, commerce, soins médicaux to conférence, pour contacter na bino kaka ONG service réussite international, ya président Naikamba Simon. Tala, à partir ya $500 ya pamba na fin de l'année oyo, on se retrouvait na Tunisie, au Kotanga Polobi. Okoma cadre ya moko yo kitoko grâce ya ngolu ya mosungi ya peuple congolais, Monsieur Ikamba Simon. Papa, maman, meilleur héritage, je crois que la balle na yo, ezali ba étude ya qualité. Yango wana, ONG service réussite international, champion pe #1 na masolo ya assistance à ba démarche ya ba visa, et bengisi bino boya ebele, boya kolukela bala na bino ba visa ba kene kotanga na étranger. Oyo ezali mopange na promotion bokoki ko raté na $500 ya pamba, on se retrouver na Tunisie, pe na $1000 Canada pe États-Unis d'Amérique monio. Bonjour adresse avenue Pascal Taboulay, ex Tombalbaï numéro 83, quartier Golf na commune ya Gombe, na kati ya studio Ndiaye na RTNC2 en face ya Inerbe. Bokokuta mususu na avenue Colonel Beya numéro 24, commune ya Gombe, en diagonale na quartier général ya Armée du Salut. Et bongo bana changwe na boulevard Lumumba numéro 25, quartier 1 en face ya Bicalbitus, référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse wana oza mobimba. Bana Congo, occasion oyo soko raté yango, o raté pe mikila poto, o raté pe kokoma cadre mikolo ezali koya. Pesa passage SRI Y'a la facilité. Église la loi de Jésus-Christ basala ki culte prophétique comme la dimanche ou eleki kuna na commune na Mongafula Mardoché Kasiama Jimmy Makola ba pesi bino ba détail. Eindaki mabe mokolo ya dimanche 3 décembre 2017 na église la loi de Jésus oyo ekumba maka epa ya prophète Elisa Manu avec impact na idéologie. Prophète oyo adirijaka grande communauté munene na ville province ya Kinshasa. Bazalaki na culte prophétique esika bana na Nzambe bazalaki édifié epa ya prophète Israël oyo autaki Lubumbashi yende mutu apanzaki mateya na thème oyo. Nzete oyo ezangi racine kasi ezali capable ya kobimisa mbuma pe ba fleur. Na thème oyo nde bana na Nzambe bazwaki ya bango oyo prophète Israël abongisaki pona bango
En tout cas bana na nzambe oyo bayaki na makambo esilaki ba oyo bayaki na ba problème songolo pakala ba problème na bango sur le plan spirituel ezwaki biyano na yango na nsima nde grande délivrance ya kafu eselemaki esika nini ba prophète ya makasi oyo bakumbaka église la loi de Jésus batielaki bana na nzambe maboko ebongo prière kuna tika na yo communauté oyo bamesana nango déjà babetaka yango dada. ozala culte na biso ya dimanche, culte prophétique, culte de guérison. Aujourd'hui boye kokuta soto ya maki pe mopaya, un prophète de Lubumbashi, prophète Israël qui nous a béni. Tozali église oyo to sanganaka awa na mbonga fula chaque jeudi 17h30 et dimanche tozalaka na culte à partir à 8h30 na lingwa la pe tozali na Kitambo pembeni ya Kitambo magasin. Pesa passage. Institut professionnel de gastronomie d'Afrique bazali kaka ko continuer na ba défense na bango kuna na commune na Kalamu bozo ba détail na commentaire oyo. Institut professionnel de gastronomie d'Afrique ezali na commune ya Kalamu kaka ndenge boyebi ke bazali ko procéder na ba défense ya fin d'études ya ba étudiante na bango. Mokolo ya vendredi 3 étudiantes mobimba ba defandaki awa pratique na théorie nde ezali ko salama. Samedi ezalaki kaka moko. Ba plan ya ndenge na ndenge ezali kolamba ma awa cuisine américaine, européenne, africaine pena congolaise nyonso koluka okozwango na kati ya défense oyo na part ya pratique. Kasi ya kokamo ezali ke moko ya ba étudiante asali shawarma ndenge boyebi ke nakati batiaka yango chou meye atie épinard nakati bongo lia yoka seben solo ezosila te na munoko ya boye eza kaka kopesa posa. Sujet nanga ezaki préparation ya shawarma bénéfice nango mpona baétudiant congolais ezaki koyeba comment prékosala biloko oyo baliaka oyo mpona bango eza lokola pâtisserie na bango et epa na biso awa eza mwa courant parce que mutu nyonso omonaki ake alimentation leni la plupart babaka baliaka shawarma mais sans savoir comment baproposaka yango ebandaka ndenge historique nango. Donc sujet nanga na aide tout simplement kaka baétudiant congolaise mpe bato mosusu bayeba kaka origine nango utilité nango epuis baingrédient nango oyo esalaka. Donc awa na IPGA en tout cas maman papa na koki koloba que IPGA en tant que première école de gastronomie dans la République démocratique du Congo et puis en Afrique centrale. En tout cas, par rapport à la formation, je crois, ndeko bazola na biso na ba télévision, landa pe déjà ba intervention et belé na IPGA en live tout comme dans la télévision, yebi quand même bukasi ya école oyo en termes de gastronomie. En tout cas, na rubenga batu baya ebele pour s'inscrire en 2018 pour que lobby ba peut pas comment lokola ndenge bandeko oyo bazolanda bona ba itando ike bandeko bino ba oyo bofandi na bandako bosilisa ba classe na ba domaine na bino me musala ezate boyambangu kozwa formation elenda ekuba pe kitoko awa na IPGA oyo ezali na commune na Kalamu obima professionnel na domaine oyo etali cuisine. Formation ezali na yango kaka ya 1 année 3 mois na mbongo ya mukie osali pe entreprise na yo kombo na yo pe eyebani. Awa na IPGA pratique na théorie bazali kotambola ndenge moko mutu aleka muninga te lambande bandima yo bilubu nde bilubu pesa passage. Ba reporter ya King Mag bakitaki kuna na marché de la Liberté na commune Masina pona kolakisa bino ndenge nini basala mwamba obolela kolia na lipa Michel Osomba Medare Longe basala bino elema. Bana Kinshasa, Michel Osomba, le reporter ya King Mag, abetelaki bino tour na marché de la Liberté na commune ya Masina. Epai akendaki ko vivre yemoko en live ndenge ba mwamba boliaka mingi esalemaka. Nzoka nde nyonso ebandaka na nguba ya mobesu.
bamemi yango awa na furu ya mapa ekalingami na nsima na yango ntango bakobimisa yango batie na basaki batuti yango na libanga. Après eleki na bassin kuna epai wapi bakopupola yango mpona kobengana bapoussière nyonso ya mabe oyo ekoki kobebisa gu ya mwamba. Balekisi yango na kiyungulu bayunguli yango lisusu nde na nsima na yango bayekotinda yango sikoyo na machine esika transformation esalemaka nguba ekomi mwamba. Besu tosombi nguba tosombi nguba na bakopo toye tokalingi totandi yango na babasi esili moto tobandi kuyungula topepoli yango toponi ya kupola nyonso tobwaki balongoli poso bapepi yango toniki na mashini ya kura nguba na biso eza kitoko mwamba na biso eza kitoko soko zolia yango na lipa to olambi yango na biloko vrai nguba nde yango tozokanga na basache tokomi koteka 500,000 francs. Frère Kinois ezala jeune mukolo to mwana muke abotami lelo alingaka mwamba po impact ya mwamba surtout na lipa to na mikate ata soso ya bonane ekosa yango tosengi na ba oyo basalaka ba mwamba bosalaka yango na environnement moko propre pe na ba condition ya propreté po boyebi ke ezali admis na santé ya population wana nde ekozala bien bomoni oyo ezali nde kosenga likambo ya passage pesa passage. Mutuka moko elingaki kopela moto kuna na Wileri chance badega moko ya makasi salamité bolandelema ya Mardoché Kasiama na commentaire. Nani nde tango bimaka kanisaka ke mabe komela ye susi ya mutu nyonso ezalaka soki abimi na tongo na pokwa akoma na ndako na ye na kimia mabe ekomela ye te. Mais na 9h ya lelo awa na Wileri na commune na Lingwala chauffeur bamoni akwelaki libabe abandaki na ye korule kitoko akomi kaka pembeni awa amona milinga eza kobima na kati ya mutuka na ye ya marque ya diesel oyo akiti abandi koluka moye nini ya koboma yango me esimbaki te. Population pe na mwa mutema mawa bapusani pembeni lokola mabele ezalaki te bapotana baluka solution me mwela. Après quelque temps milinge mati lisusu degré station na pembeni insterter yekutu azana yango te akosuka ndenge nini mwana mai abandaki koleka azwi vrai cop botala ayena ba mai na ye 50 francs bakomi koluka moya kobema nango moto me esimbaki kaka te. Basutuka boye milinga ezwa alir mususu moto ebandi kopela somo esali panique. Bato ya station ya pembeni bayoki motema mawa baye na insterter na bango pona kobemela chauffeur oyo moto. Population bazalaki wana balobaki boye awa ndenge za boye toyoko comprendre kaka te ke camion oyo bandi kozika mais si la première fois namona diesel esika kate moto esikaka nde camion essence biso mpe na Wileri awa kote nyonso basali baprince mabele koma pasi awa na Lingwala. Bachauffeur tosengaka kaka boveye na mituka na bino soki olingi obima na yango na tongo. Contrôle technique esalaka mwa bien mpona koevite baincident ya boye. Po soki bandeko ya station bazalaki pembeni te me mutuka oyo etikali pusia ya makala olinga kolela mama na yebaki te. Na aveni Balari kuna na commune na Bandalungwa bakangi moyibi moko ya mutuka. Rais Moussa a signé reportage na commentaire Medar Elongi. Bolimbisa ngai nayebi te ke mutuka papa na mo ebai te ke ye na oloba ne kutaleka ndenge bomoni jeune oyo bantouré na population policier moko pembeni azali na ye kaka moyibi ya mituka et puis alingaki ayiba voiture oyo bomoni awa mokolo ya dimanche na avenue Balari numéro 28 na quartier Adula na commune ya Bandalungwa. Libende oyo asimbi yango nde alingaki afongolela nango portière po soki akoti azali na contact ya passe partout ako démarrer na ye pepele alekika. Nzambe pe alalaka te surtout que zalaki mokolo ya dimanche botu nanga nini na temps azali koluka sa l'opération na ye na sima na ye amoni voiture moko ezoya olia kima na ye ata
akanisi que voiture wana ezalaki ya passager nzokande moto azalaki na kati ya voiture ye moko nde kolo voiture oyo ye moyibi alingi ayiba. Tango kaka akoma pembeni ya moyibi kokita na ye boye moyibi tula musi ya zaza balandi ye na population ti bakangi ye. Bongo tango bakangi ye baniata ye lokutu oyo kokani na dimanche pe na age na ye ti tango policier oyo ayaki ko sauver ye. Nga nazo exercer na numéro 8 précisément ta na kuti ba vaccin ba tomber victime ya mutuka de na ye ko intervenir na poisa ko betama ko betama wa betami biso tozali prévu na loi ko privilégier. C'est pourquoi na komi na pekisi ko beta na fouillé na kutie autant de cartes azanango na poche. C'est pourquoi bango mo ba victime ba loba benga comme si on meka ko questionner moyibi. Eloko aloba mingi te na senga mokonza sa musala na baninga baluko ambongo teka ba mai mais ya sepe na moyibi eloko fute yango. Bana kisasa soki bozali koyoka kaka te na o etali moyibi pe misala mabe boyeba que l'état congolais mutu alekai na makasi azali te akolemba bino te kasi bino population soki bokangi batu mabe justice populaire ezali mabe epekisami na code pénal ya République démocratique du Congo na article 54 na yango. Soki bokangi mutu mabe bobanga la bino te bomema ye na justice po kuna nde akozwa etumbu oyo ebongi na lisumu na ye. Ekosala bien pesa passage pona nenga batamaki donc tobimise na star abima na star. Na compte ya 4e journée à l'INA Football, FC Renaissance a Paula qui lobby 2-0 contre V-Club. Josephat Mwanza a pesé bino ba détail image wezali ya Rolly Nawej. Na cadre ya 4e journée ya l'INA Foot na zone ouest. ASV Club affrontaki FC Renaissance du Congo mokolo ya lobby 4 décembre 2017 na stade de Martyrs ya Kinshasa. Stade ezalaki plein na craqué pe décoré d'un côté comme de l'autre. Côté misusu na couleur orange, côté misusu na couleur ya bana mbongo vert et noir. Mettant au match bandaki, en tout cas public ezalaki déçu na qualité de jeu produit na terrain. Pour match wana ezalaki beaucoup attendu na ba secteur nyonso. Kasi tangu kaka e koma na 43e minute Neto monaki V-Club ko marqué but à liboso ya match grâce à Sidibé. 1-0 score oyo ezalaki na fin ya première mi-temps. Na retour ya deuxième mi-temps. Baraté ezalaki de part et d'autre ebele. Ti na ba 80e minute Ndengoma ya V-Club ayaki ko marqué deuxième but ya Vita pona 2-0. Ti na suka ya match incident ezalaki te match esilaki kitoko. Mais eloko sali pasi na côté ya ba orange ezali déclaration ya coach na bango François Gay Mugay que asengeli ko continuer lisusu te na équipe chère ya avec Mukuna po na ye désordre ezali makasi na comité directeur ya FC Renaissance. Dossier oyo à suivre kuto kosa toko landela yango tina suka. Yo, na fête argent à boy. Si nous babu magazine à solo. Ouais, ba magazine. Et ça bon King Mag. Meilleur magazine. Ouais, ba magazine. Bana Congo, bana Brazza, bana Kinshasa. Wana besoin le rené bana. Oh, nana boutique yaka. Oh, nana ligablo yaka. Oh, nana restaurant, nana terrasse, yaka na King Mag. Ouais, ba magazine. Y'a pas na dire. Sia. Baka. Awa nde totie point édition ya biso mokona lelo kaka nde tolobaka biloko oyo bazolamba kitoko mpo na bino soki azwi ntongo patiente mpo guna na monoko ekosila te mbutu oyo kala te bozozwa yango epai ya ye moko le professeur des élèves Médard Elonge azolamba yango kitoko makasi mpo na bino mpo bosepela na bandako
bon to loba lisusu nini to comme na biso na suka soki bo sepela ki na édition ya lelo bo pesa merci mingi na Michel Osomba le reporter puissant na sima caméra Raïs Moussa le capitaine de l'équipe kuna na montage tozaki na Dieu merci Mundele Agno Mabengo vini fax jambui bazo sala bino musala kitoko kirsi soyo balobi pire vient nanga moko tonton Borel Mangaya wala baki toujours bokende liboso azali wana pona kotala King Mag azopesa ngo confiance makasi kotoyo bokondi kotoyo victoire biso na kati todondwa King Magoyo gu pesa passage